Nzambe abokasi bonso apambola bino. Tozali kokoba na teme na biso tobandaki. Oyo tolobaki ete totika kolo Nzambe. Nzambe ya solo akamba biso pe akamba ekolo na biso. Po ete l'état laïque na mboka na biso échoué. Na mbala lekito yanolaki na motuna wa moye. Tina nini esengeli totika Nzambe ya solo akamba biso pe akamba mboka na biso. Tu anolaki na motuna mona. Po ete l'état laïque échoué sur tout le plan. Tolandi bato mboka na biso zonga ka sima. Tolandi ba philosophie ya bato, doctrine ya bato. Tozonga pa Nzambe ya solo pe ba principe alirobane poto kama mboka na biso. Lelo tokoyana na motuna mosusu. Lelo ezengi to yeba sekele ya elonga ya bana Israël tango babimaki na Egypte. Yo to mona ndakisa na bango tango babimaki na Egypte. Bazwaki ba succès ndenge na ndenge. Eloni basalaki sekele yango ezaki nini? Soki biso toyebi yango, biso pe bana ya Congo tokosala ndenge moko. To copier bango. To salela pe ba principe basalelaki po ete toza ba succès. Po ete tolongwa na boumbu, tolongwa na mikakatano na pasi oyo toza na kati. Bana Israël bazalaki na boumbu na kati ya pasi oyo ya mabe na Égypte pendant 430 ans, mibu kotomine ya tuku misato. Bamoni pasi. Bagangi. Tango bagangi, koganga na bango ekomi epa Nzambe ya solo. Ayoki yango, atindi Moïse po abimisa bango. Kobima ya bana Israël na Égypte, ezalaki na mukano ya mutu te. Ezalaki te mutu individu nde asalaki yango. Mais Nzambe ye moko, na bokasi boye, na bolingo boye, na bomonaka pasi ya bana Israël, souffrance na bango, douleur na bango, atindi Moïse po abimisa bango. Na moi kolo Nzambe azali kokamba bango na mininga ezozipa bango po moi eza makasi na désert, na butu, na koloni ya mwinda po engengisa nzela bamona bakenda. Nzambe azali kosala ndenge wana po akamba bana baye ya Israël. Tokokende na Exode chapitre 3 verset 7 tina 10. Loba Nzambe elobi boye. Kolo Nzambe alobi. Namoni pasi ya peuple na ngai oyo aza na Egypte. Nayoki koganga na ye. Na ba pasi oyo bato bazo kola bango bazo sala po ete baganga na yebi pasi na bango. Na kiti Nzambe nde azoloba na kiti po ete na délivrer bango na loboko ya ba Égyptien. Et po ete na mema bango na mboka oyo ya kitoko, mboka ngo peza munene. Na mboka wana miliki na mafuta ya nzoi ezosopana. Nazomema bango na esika oyo na mboko banani ba Cananéen, ba Cananéen bazalaka, ba Éthien, ba Amoréen, ba Phérisien, na ba Évien, pe na ba Jébusien. Tala koganga ya bana Israël eyeti esika nga nazali. Namoni oppression, namoni konyokola oyo ba Égyptien bazo sala bango. Pasio ndenge bazo nyokola bango na moni yango. Sikoyo kende Nzambe bazoloba na Moïse na kotinda yo epai ya Pharaon. Et yo okobimisa peuple na ngai na Égypte bana Israël. Nzambe apesi Moïse mission po akende kobimisa bana baye. Chaque façon Nzambe apesi mission na moto na ye, mwana na ye, mosali mwa ye. Nzambe akokende nango ti na suka. Soko apesi mission, apesi pe makoki. Akosala de sorte que mission wana esalama. Konyokwama ya bato eza mokano ya Nzambe te. Boumbu
eza mokano ya Nzambe te. Parce que bana Israël bazaki na bazako nyokwama. Bazaki na boumbu 430 ans ya pasi. Oppression moko atroce. Mais Nzambe atini Moïse pa longola bango na oppression wana na pasi wana. Na partageaki na bino tout à l'heure que Nzambe azoko kama bango na moi na colonne ya nuée pour être couvrir bango na butu colonne de feu. Les allés na Exode chapitre 13 verset 21 à 22. Babi kolonzambe azako kende liboso na bango na moi na kati ya colonne ya nuée pour guider bango atambusa bango na nzela bazo kende et puis na butu colonne ya feu pour na kungengisa bango po ba mona nzela po te ba ko tambola butu pe moi. Donc colonne ya feu ezali kolongwa te liboso ya bana na Israël. Donc na moi ezali colonne ya nuée na butu colonne de feu pour te ba continuer ko marcher. Bon tango bango ba bimi na Égypte bana Israël bazalaki na boumbu pendant 430 ans. Et loko bayebaki politiko bayebaki système ya gestion bayebaki ezaki o bazomona ba Égyptien bazosala. Tango bango ba bimi, tango Nzambe bimisi bango, bango ba copier système o wana ya gestion ya Égypte te. Ndenge ya kokama mboko ba Égyptien bazosala, bango ba copier yango te. Bango ba copier nani? Ba préférer nini? Bango ba préférer kolana Nzambe. Nzila ya Nzambe. Yango nde elingisa bango bazwa succès o bazwaki. Po bazaki kotosa Nzambe. Bazolanda mibeko Nzambe Nzambe azopesa na Moïse, Moïse azocommuniquer na bango, bazoko exécuter yango, bazozwa succès. Et beaucoup mona pe na kati ya Nzambe tango bango bazoko tosa te, succès ezalaki te. Mais tango bazoko tosa monoko Nzambe à travers l'homme de Dieu. Ba principe l'homme de Dieu azopesa bango, bazaki succès. Bana Israël tango babimi na Égypte balobi te na Nzambe babi Nzambe biso tozali na ba docteur na biso en droit, en économie, en science, na domaine nyonso tosengi na resulté basaki ndenge wana te bazalaki komona pasi bazali ko nyokwama bazalaki na boumbu Nzambe abimisi bango sous direction ya Moïse azopesa bango instruction azwi epa Nzambe bana Israël balandi yango bazwi succès. Biso lelo tozalaka coloniser na ba noko na biso ba nyokoli biso mais lelo toko blâmer ba koko na biso te parce que eloko bayebaki yango wana pango bazwi indépendance ba copier bato bazako nyokola bango. T'as la différence entre bakoko na biso na bana Israël. Tozaki na boumbu, tozaki na pasi, dobimi, biso to copier bateau yo bazako nyokola biso. Bana Israël ba nyokwamaki 430 ans. Ba bimi na boumbu, ba bimi na pasi, ba copier bateau bazako nyokola bango te. Bango ba copier Nzambe. Eloko to senga na bana na Kongo yango wana. To nyokwami mingi. Tozo kende sika moko te. Tozo zongaka sima ba tozo souffrir. To copier Nzambe, to landa Nzambe, po to kende liboso, po ete bana ya Congo, bakoka ko jouir na nyonso o Nzambe a rendre disponible na mboka na biso. Bana Israël bazalaki bakambamaki na Moïse alali pongi, lingolo ba akufi. Josué azui direction abandi ko kamba bango, amemi bango ti na terre promise. Ka ndenge Nzambe alobaki. Akomisima na terre promise. Na terre promise, Nzambe azali ko continuer toujours ko kamba bana Israël. Azali ko diriger bango. Ba juge bazalaki. Bato balingaki Nzambe bazalaki azo. Nzambe azali continuer ko diriger bango jusqu'au jour où jusqu'au mokolo oyo bango bana Israël batali nzinga na bango. Babino balingi sute que Nzambe akamba bango. Yango nde toko développer na mbala kuya. Mais pona lelo nazo ko senga nde na bana mboka. Te biso esengeli to sala alliance nde
na kolo nzambe alliance ya solo na kolo nzambe nzambe oyo ya solo po alliance na nzambe ezali toujours un atout ezali toujours malamu mpo na biso to mpo na n'importe qui akosala alliance na ye to forme majorité oyo ya solo na nzambe oyo ya bokasi bonso me na bato te mpo bato bakoleka mpe soko bato baleki okoyeba me teke moto wana alekaki awa ndenge kaka ndenge matiti ekawukaka tosala nde toforme majorité na nzambe oyo ya solosolo mpo te so tosali majorité toforme majorité na ye tokolonga na kati ya mikakatano nyonso toza nango mpo ye nzambe akozala implike na kati banguna na biso avant bakoma ese biso bakokutana na ye na nzela soki tolingi tozala mpenza libre tozala vraiment indépendant eloko esengeli tosala esengeli tondima ete nzambe oyo ya solo akela likolo na se ya biloko biso akamba biso mpe akamba ekolo na biso RDC nzambe ya bokasi bonso abenisa bino mpe abenisa mboka na biso République démocratique du Congo